London TV. Batu tout bazo luka Dollar Star sambwa. Batu tout bazo linga ba diminuer artiste. Ba kitisa artiste. Ba bimisa ba façon bango ba linga. En tout cas, justice Nzambe frappé bino. Justice Nzambe frappé bino. London TV. Nga accompagne le moment tanga na biso ya Congolais surtout ceux ya moto ayebani. Ba comment ba onka créer makambo. Ba comment ba onka créer makambo pour gouvernement pe sambon. London TV. Parce que déjà temps basangana ki pour mamba libala. Bandimaki déjà dollar. Babengaki dollar ndoki te tonga yako ko bala mwana bango. Babengaki dollar ndoki te tonga pesa bango mbongo bangwelaki bazwaki baliaki. Le problème kwei nde babenga ndoki. Ils ont un sens de la commune ndoki. Tonga yako bala mwana bino faki bo boyati. Bino faki bo boyati. London TV. Mbappé ça n'a offert de valeur. Pourquoi respect à mort sous ces arabes sauté ndeka kufi à peine. Mbappé ça n'a offert de wana zaki mwana bango valeur pe na ndenga kufi wana. Ba respecter dans pays liwana ye corps na ye. Ba sanga na deux familles. London TV. Balo ba oui ba yo kaka. Yoka biso ndeko. Sala action. Mais ce que les adola mutabeta kiote. Ce qui liwana yo uti na famille na yo. Batu nyonso baza ko acquiser dola. Batu nyonso bazo traiter dola ndoki. Yem daleki si moi en tout cas justice vengeance sala ya ngoto sengi yo. London TV. Non. Dola akimité. Dola okimandeni. Okima bomi mutu ta sali mabeta okimandeni. Parce que imaginez mutu oyo abimisi mbongo na ye, a dépensé mbongo na ye, a lukiango na pasi, a ye honoré moi si na ya balié, ata dépense ya bimisité. Dola ane millionnaire te. Dola a bongate ko ba comédien mso baza ba mbongo. Il cherche mbongo na mutoki na ba ventir na ka salaga. Allez du coup atali yango ta ke ka ko sacrifier muta bomaka mutu dans pamba boye. Pour ni bo sala boye ko muta ko ino problème bo le bo consoler. Bo le l'ensemble na bino boye sou ko stressé. Bo a besoin sou to perdre pe sous na dola kende na ka bongo. Dola pas koufane ou comment? Dola pas koufane ou comment? London TV. C'était Babylone sous photo tala on peut la mise mususu noka boko limwana. Ba yo pesa monga libala noka liate. Est-ce que point d'interrogation? Depuis ce toyoka ke noka liaki monga libala te. Parce que biso tout yebi da ba famille so noka liaki monga libala te ni ne komaka. London TV. Voilà, que la lumière soit la lumière fille, grâce à la lumière de Salah, qui est bien bandé comme vous partout dans le monde. Vous allez voir quoi qu'on a 5 sur 5, quasi s'il faut. Asa toujours on est très présent pour nous passer l'actualité dans temps réel. Voilà, tout ça na sango ya mawa ya moko ya artiste comédien humoriste Dollar Star outi kobungisa mwasi na ye Maman Frida après 5 jours il y a mariage na bango nazana moko ya artiste comédien analyste professionnel oyo to mekampe ko lobela vraiment dossier yango après ça un peu éclairage par rapport à dossier yango. Il a recevoir dans mon coin. Denis Merveille, c'est le même langage que font la chambre. Bandeko Bazon n'a pas tellement de tonton Hervé. Les saillons a recevoir dans mon coin. Bonjour et bienvenue, tonton Hervé. Bonjour Azer et puis bonjour Nabatutu Volanda Bissou à moment. Bonjour à tout le monde. Je sais bien que partout dans le monde entier, Bosé Belé, Lili des Suisses, Volanda Bissou à moment, Lili de moi. Et Archie Tomo sur le pasteur Patrick Tomo Sagassi, la notre Dadi, Azolana Bissou, Maman Zozona End, président Josué Ngondi. En tout cas, tous les abakouk, je crois, dans le moment où Bolanda Bisso, Abi Messi, Piazolanda Bisso, Mbote na Opiazer. Voilà. Bonne santé, bonne moussala, bonne marambutu. Ouais, Dieu fait grâce, Nangola Nzambe toujours, Abate la Bisso, JB Flash, Cap, on a bangotou, Azobate la Bisso, des karaté, tout va bien, ça va bien, nous sommes les gars bien. Voilà, nous sommes les gars bien, et d'un côté, non, très bien. Mais vous avez la nouvelle, il y a Mawa, Mpanzi Nabino, Moko, il y a Bandekono, artiste, humoriste, comédien local, Dollar Star,
oh tu kobungisa mwasi na ye après 5 jours ya mariage. D'abord tant que une nouvelle wana et puis ndenge dossier ngozo l'éclat yo moko étant qu'artiste comme étant qu'humain et ça donne. Vraiment, je commence d'abord à présenter mes sincères condoléances à la famille biologique de mon frère Dolastar et la famille biologique, il y a maman Nabiso Frida, au Aotikoti Kabiso vraiment. Et je présente aussi mes sincères condoléances à la famille biologique, il y a frère Nabiso Moussou Delta Force, président Delta Force Patiki Biso Akoufi. Donc, courage et belé, liwa est destin à Montunyoso. Donc, Nzambe Moutasala, liwa. Yemo Gatinda Biso à Mokili, Yemo Pazong Sarabiso Mabele, Toya Mabele, toujours Mabele. Courage et belé, le roi Yemo Rapé, Sarah Yemo Razubandeko, Otozaki Nabango. Dolastar, c'est un frère pour moi. Oyo azalaka na problème na mutu tena na yokana rankinte na yokana polémique tende za mo oleke Michel bo clasher sur mutu. En tout cas, je suis sincère, non na yoka été. Donc il a perdu vraiment au hasard être cher na ye. Et zabongo madame Frida oya utiko honoré pas même une semaine. Et ayozo sango ya boye loka boye yo komela, c'est vraiment choquant. Et ça vraiment triste makaso moni lelo on a vu na biso étant que ba comédien. Moi je me pose souvent des questions, pourquoi ba matanga na biso ba comédien et bimisa ka ba problème. Pourquoi matanga na biso ba comédien comme akara bandoki poison ba bomi ba betaki ba salaki. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous les comédiens? Bah ça la biso bongo pour l'année. Donc biso ne toza démon en personne en vivant dans mon kilo. Oh tout ça et bah être humain quand on dit bah ça la biso dans mon kilo. Des fois ça nous choque hein. Des fois ça et puis ça biso est encore vertige dans mon tour vendi beau et puis déjà que comment bosse comme une famille bah traiter ganga. Et le mot c'est comme une foyer n'a pas ngandem na lié ngandem na bomi ngandem na salué. Pourquoi vie des stars et bien maka vie mon boya ba kisi monde mon boya mabe monde mon boya ba jarme souvent ça fait la honte ya ko traiter biso bongo ça vraiment kitoko mingité. Et Dolastar nga na lobano na boye tu es un homme fort au biso tout oyebi famille oyo outi famille oyo bimeli Moutambon Azana été avec sagesse nayo, intelligence nayo, force nayo, au bosser dire, au salut et singela au saluer, honorer moi sinayo. En tout cas, laissez les gens parler. Nyon sobatuba o loba, nyon sobatuba o qualifié pour nayo, nyon sobatuba zo traité en tout cas, tikanzam bekaka azana ngamu nayo abundela yo. Moi si ya yemoko avandi na ki makangu a sente ekutute a botise ekuta lobi na konore moi si na bote tina obala ye avandi na ki makangu azana no moi si na ete abomi ete katonga ye ko bala ye boya ke ko boma moi si na ye. Soyons quand même sérieux, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais la communauté n'a vu partout dans le monde, on a Dolastar, Dolastar, Yende Moutou, à Bomi Moissinaye, il paraît-il que à Betakiye, à Kouftobona, Bande Konabiso, surtout Bazali Bandambo Cannabis, on est bon ça la mission, Bazolo Babongo. Bato bazolo babongo au moins na vie d'ailleurs d'abord na vie normale boy likambo etali ya famille ya bato bachara no manzarate babi me rappelle les ventes parce que tu sais pas ceux qui est anitant ndeko monsieur Frida Koufaki je crois mutumo tazala ki wana même si Dolastar azala ki wana te ya yokuta ndeko moi je n'ai déjà c'est nini akoya ki déjà. Non, racontez-moi histoire mukio na ebi ya dola et tango sen wane koma dola zaki libanda zaki ndeyo azaki ndeyo bato ba ebité Dolastar ti ndenga banda ko vanda na ya balaki mwasi na ye azwaki non ndako ta banda vendre pas frère né dauphin. Il habitait chez son frère dauphin. Donc tant a sali mambutu a honorer mwasi na ye à Bali ndeye ko sala que. Et c'est gâté qui avant n'arrêt pas de faire parce qu'il a commis déjà responsable il faut pas l'oukanda mais avant que tout le mariage banda da démarche na bango ba parler na bango ba l'oukanda ku ya revendre avant ba mariage et la société peut déjà ba commissionnaire quand des alaba l'oukile parler ba commissionnaire peut banda da ko l'oukile parler et puis ba la ça que nda ku mon c'est nga qui faut si ça ma mbali balé les cas et puis a continuer ko za ma parler pas à l'embrouillé ma mbali balé les jours là ku tu na ba abimaki. Et Abima qui a Kendaki va faire un tournage, je me souviens des na Willery, je crois, retourne à Eton en Zonga, à Koutana commissionnaire, Fagiba qui au monde Nandaku, oh Fagiba on va comme on vend dans Kota.
tant ba okende kuna ndeko na biso ba ventre mbuyaki ya okali bumabe ce que talaka mutu ya okili bumabe ole ya kende ko senga toilette pas ya mutu non quantité pas ya mutu azolinga kota kuna c'est vraiment bizarre de senga ça nini azonga tika azali kuna ba petit mo mi balé je crois si je me trompe pas ba petit mi balé ya mapasa bazape na mamuka ba dauphin boye ba ndeko tambola tant ba moni de la bi adresse ba botika na comme sonenga qui non na sala besoin et puis je veux revenir habiter avec toi qui na yo kaka et après tout zonga biso ensemble depuis ba kumba me ba onyo so ba ke ko kende ba ke ba kotina flat ba ndeko vendre ba pesa bango ndaki ko kuta ser na biso Frida avant d'aller na kiti makwei des mois gratinage ezalaki awa pour mon temps avant de okwei dans aux insécurité aux poids aux énergie aux eloroté okwei tant okwei du coup faut zoga kara parce que okwei ya crise et so okwei na ninga mabe et ko zoki ko panzo ko sama bébé belé so ki to glisse betil baku ozoki et arriva nango aya kuti moi sina déjà za rokoya attends mon moi sina za rokoya ndé salari que oh asala c'est quoi me mène hôpital a me mène hôpital ba ki na première dispensaire ba bi ke za kana bangote ndé kendaki na hôpital na biso muneza na lemba terminus Saint Gabriel a kene kuna ndé kuna ndé ba kene ko information ya ndeko na biso asali nini akufaki parce que imaginez mutu oyo abimisi mbongo na ye a dépasser mbongo na ye alukiango na pasi aye honorer moi si na ya balier atata dépense ya bimisité dollar ane millionnaire te dollar ba abongate ko ba comédien mso baza ba mbongo il cherche mbongo na mutoki na ba ventir na ka salaka allez du coup atali yango ta ke ka ko sacrifier muta bomaka mutu dans pamba boye poni bo sala boye ko muta ko ino problème bo le bo consoler bo l'ensemble na bino boye sou ko stresser bo a besoin sou to perdre pe sous na dollar kende na ka bongo do la pas koufane ou comment ce n'est pas normal botika no blo musu super mo pe botepe poni liwana d'abord ils ont notre destin moi liwana des arawana et notre destin biso nyonso mutu tout ça passage obligé na yé o kito mata biso tout au finir par là on peut pas causer ka question lui comment ko bo traiter ka mutu ya liwa ko biso congolais aka ba boma ka ba lia kaka c'est normal les arrêter. Oh non, botika ba biloko quand même moi ça yito côté parce que dans le moment où on ndekondinga za tellement choqué, a tellement stressé, a raisonné sur maman bébé moi si ya honoré mbonga bimi si maman bébé bo bakse sur gaye. Mais babi de la star a coûté moi ça koufi. Il fallait bien à ta membre moko a famille aya sur place pour même accord. Ma vie de la star a sali ba démarche yemoko asvile qui n'est prospère a dit qui n'est prospère on appelle ça un message au CK c'est là où place est choqué famille à moi si ba c'est comme si prospère on est quoi assister tant il y a de la star zo beta moi si na wana nango ba les ont dit zango ba biloba loba ndeko déjà kufito lukato kundena ndenga bientôt tika ko ba fertilité wana est-ce que mutu bena ko yo pesa message ya muta kufika o seka ou bien muta za problème dans hôpital ya o seka tozana Frida na hôpital et ça matin et tika lo ça matin akenda ki ko pesa asa ba démarche yemo roté do la mais oh mais asa moi si na yete parce que bino bolingine ya tika moi si ndaka benga bino bo ya bo zoye na ndaka bo me hôpital. Oui, ça matin, yémo na rememé premièrement dans la hôpital yémo et puis au secours et après ngala ça qui na grand frère na kufaki na 2021 j'étais là et pas naïe avant dans nos familles ngam na zoaki na meme no hôpital parce que ngana za qui on a présent so ya ni ba benga famille na ne ya na ne sa maramwana botika na ba biloko botika ndeko vendre kimia s'il vous plaît botika ya vendre kimia. Il y a d'autres familles, monsieur Beza, ma famille, hein. Ma famille, Béto, Zango, Congo, Aizango, ma famille. Il y a ma famille à côté. Et puis, dans la CSND, on dirait famille à Dola, Mbongo, famille à Frida, Mbongo, Dola, Pesa, il y a mariage, papa n'est pas lié, qui n'a pas lié, quitté. Voyons voir si quoi. Tant que photo qui peut me beaucoup la gueule, qui non quoi, papa n'est allé bon à l'ibala. C'était Babylone, monsieur photo tel on peut la mise, monsieur, non quoi beaucoup limoine. Bah yo pesa bon à l'ibala, non quoi liaté. Est-ce que point d'interrogation? Nous avons souffert dans beaucoup la moine. Eh babali moine, papa yo joue kangi bloqué. Ndé tozo to confirmer na biso te mais ndé zo yo kande ba ba bimisa ke do la bomi ndé biso to yo ka ke no ka liaki mbonga libala te parce que biso tout yebi da ba famille so no ka limbonga libala te nini ekomaka et lo nini yaka na sima parce que biso tout yebi to biso to za côté mangamba libala za côté matriata
ezaka bongo non bandoko nde basara nini bazwaka bambongo libala basara boye parce que noko yango asala nini alie te boza esko nini koma so bana besoin ba découvrir moto abomi mwana bango batalisa ba ki étape ba prophète ba pesa ba prophétie ba bimisa batalisa yango comme ça ba question eza nini bon moi pe kata msubi ko ya ko balukila pe bino moko au vieux ça compliqué ba démarche au dollar sala ki bango ba se pla ki na ngote c'est place wapi marambo eza minene yango kutu na mito ne tolo ba boya dans la plainte. Mais famille, il y a une sœur qui a fruit de de la Kimi, Azana Braza, Babso Monaki Angola, Kima, Azomona Nate, et l'on est au Pexaï, mais à qui n'a pas de famille, pas seul alors. Non, Dola a Kimité. Dola Kimandeni, Kima Bomi Moutou, Tassal ma bête, Kimandeni. C'est bon, il y a les médias, Boukana, et puis Azana Manzaka Nelungi. C'est là où les lettres de son famille, ils ont yangonde, bande kuba aussi la émission la TV, dans mon équipe ma fou d'assailler l'émission pour nango, babomé les moines. Nga accompagne le moment tant na biso à Congolais, surtout ceux à moto à Yebani, ba comment ba on ka créer makambo pour gouvernement pe sambon. Sko ba repesa binombo, ba repesa bango binombongo. Mais boye ba ka perdre très cher. Frida, moi je te dis ceux qui ont dos la muta beta qui au koufi balo baba oui ba yo kaka yoka bisondeko sala action mais ceux qui ont dos la muta beta qui ote ceux qui lui wana yo wuti na famille na yo ceux qui lui wana yo eza naturel batu nyonso baza ko acquiser dola batu nyonso bazo traiter dola ndoki yem daleki moi en tout cas justice vengeance sala ya ngoto sengi yo fiakula bango nyonso ba fimbu beta bango nyonso ba nzete ba kiboto soki ba betio ezongela bango mobali na nyoka mina na tanga pasia a souffrir na yo abimisi mbongo na yo honorer yo du kamba mobwe pour intérêt à nini pas gagner nini pas joie ni dola ngo pas joie na le côté o ko yaka ko bomoka pamba boy mutabimisi mbonga bali pas même intime na bomayo. Ce n'est pas normal que vous avez protéger yango a bombi mbongo na ye mais muta dépenser mon sali mais on tina commis na balio na civil elle pas même intimana ya obomayo ya sokyo zoyo ka makila no eza makasi nga na sengi makila no pendeza makasi eza likolo ya batu tout o bazo luka réputation ya mobali na yo beba batu tout o bazo luka dola sara sambwa batu tout bazolinga ba diminuer artiste ba kitisa artiste ba bimisa ba façon bango ba olinga. En tout cas justice ya Nzambe frapper bino, justice ya Nzambe ko frapper bino. Pourquoi biso ba congolais ba liwana biso comment nango ka ki intel abomina na mituna question surtout ba comédien yo musalo biso de ça chacun de nous chacun de vous aussi aza musala na ye ya biso to pone za théâtre est-ce que ya biso za ngambu pona nini. Pourquoi il y a des ngambo? Parfois, il y a des vie privée, la vie publique, la média. Quelle vie? Tout ça, vie qui sauté. Nous, on est des éducateurs de masse. Tout est à ma beauté belé. Par rapport à ma film, ma série, ma histoire, ma et différents famille belé. Tu mérites quand même peu de valeur, de respect, mon bruit. Tu mérites quand même tous à rappeler qui m'a. Parce que tout n'a pas réfléchira tout le temps. Babiloko ba venture de la salle. C'est donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Mouta va na ka ba réfléchir le monde pe mouta seki a longo le pe stress. Mouta ça na problème na yebo seki de la seki si pe et longo c'est problème na mutu. Na mboka mususu ça mbongo belé quand même. Tout le monde ba humoriste belé na pays étranger comment ba vivre ka. Mais il y a biso ato OK ma ba souffrance na biso ba faut personne na biso moko. Alors comment on baksa biso sur problème na mutu. Pona nini? Pona ni mwana bato luka vina na ndenge mombo ya makasi ya misu makasi ya ndokité. Mais bon linga ka bo traiter de la sorte pourquoi? Ni weza nzela mutu nyonso batika molimo. Toujours qui na biso presque na sukalu vont les choses. Est-ce que les Canisiens n'ont pas ça pour des familles. Pour que tu aies commis famille à Frida, n'importe quoi, la sortie médiatique. Après ça n'a Frida valeur. Pourquoi respect à mort sous ces Arabes? Tu n'as pas fait à peine.
bapesa non Frida wana azalaki mwana bango valeur mpe nanu ndenge akufi wana barespecte nanu mpe liwa na ye corps na ye basangana deux familles conseil ngana opesa deux familles basangana basola ngo na kimia parce que déjà tant basanganaki mpo na makambo ya libala bandimaki déjà dola babengaki dola ndoki te ntonga ya kobala mwana bango babengaki dola ndoki te ntonga apesa bango mbongo bangwelaki bazwaki baliaki leo problème ekwei nde babenga ye ndoki eza na sens te lelo dola komi ndoki ntonga ya kobala mwana bino faki boboya ti ntonga ya kopesa biloko apesi bambongo faki baboya na bango so bayebaki aza ndoki abomaka bato faki batika ntonga bali mwana bino boyebi te kaza ndoki abomaka bato ntango mwana kufi nde botika ye muta bomi boyebi yango ndeni dikamba boma mutu boyebi yango ndeni parce que bozalaki wana te comment accuser mutu directement sans les ça oui justice a dit ya mboka na biso fait ça na banquette ça boulot nango parce que muta kufi na parler mambe sami na ndaku oui to boyite enquête fait ça ma ba samba ba poser ba question normale mais ko accuser directement que un tel ndem muta bomi ndé c'est mabe bongo ndeza mabe même si ata biso nde tozabe partout na Congo nde tozabe so mutu ma akufi a partir anda kube mutu basambisa ka bato akufi ndenge nini o azaki malade bomaki na hôpital te pona nini ezaka bon biso so toyebi bokila makamale malembe botika basambisa ndeko asamba bakoyeba soki ye muta bomi ou bien ye muta bomi te koyeba na ndenge kimia so bozana bezo boyeba ke ye muta bomi ke bokoma ko accuser directement bongo mais non. Combien de chocs que le on débat c'est ba choc bon azape mutu azala mai na makila tant azo ka ba choc stopé comme ça y est c'est ba monite ebité c'est ba okagela nzela ba ko lever c'est bon ça batika molimo wana eza itote batika biloko wana ce n'est pas bien tant ba on lukise bon ba on lukise oui c'est bien bon Congo na biso voilà to comme na biso kochité mais tout le monde a bandé qu'on a biso surtout ba o ba libanda ba sala ka ba émission ya kutake gola et plutôt Dola Star ya kolobaka Dola Star vraiment il faut ka bakanga ke prison ndinga zabwe prison par rapport à nini bande ko na ngai tous en quand même sincère ko je suis quand même sincère nan la sincérité des choses vraiment. Moi, je suis en Akoufaza, moi, Sinaï. Problème est quoi, oui, to boite, problème est quoi, à relève justice ressemble, non, qui va kanga salinine. Parce que ceux qui aiment ta bomiette, ceux qui aiment pas, on a gros sapé dans ceux qui étaient, aiment ta bomiette parce que tu es bien en thé. Qui aime ta bomiette? Mais ataba tout boke ko luka par exemple ceux qui sont dola mutabomi était boke ko luka bobi misaka yé ngai avec pouvoir on za mapesa biso ya maloba itake frère nanga dola moi malamu na ebina problème na saki maloba atabo kebo sali ndenge ni poke bimakaka ye ceux qui za yé tant tout que ko zoye ton nom de Jésus Christ la combo na Jésus Christ amen et ko zoye te merci beaucoup na maloba ko na saki penza ceux qui baké nganga ceux qui baké pas mbikudi ceux qui baké pas ceux qui nani barokende pour pas ça de façon tout kakebi madola ngai étant que ndeko ya Dola Star na saki ceux qui za dola té en tout cas nyonso rosai ozani les sans effet au nom puissant de Jésus-Christ na kombo na Yesu amen. Voilà, merci beaucoup de t'avoir vu comme une souka, salutation à votre barolanda et puis batba retenir ni na passage na yo. Pour te moni oza vraiment comme pandi à frère na Gola. Et Dola. Naza mpandi à frère na Dola parce que ezaki to côté. Frida zaki moi si na biso auto honorer to bali. To problème kwei, il faut to lukape to le lape na honneur parce que azaki moi si na biso. Parce que tant famille zo telemela biso famille zo lo ba mabe pona ndeko na biso ça fait mal. Les Camerounais va trouver la solution. Et là, ils ont une solution à mon kilésate. Pour moi, ils ont une solution. Parce que vous accusez directement Dola Star, Yem Tabomi. N'a posé une question. Vous avez accusé Dola Star qui Yem Tabomi Frida. En retour, ceux qui m'ont montré Salami, mon ami qui est en Dola T. Parce que ceux qui Dola Bia Sabino m'a bébo Lobanin. Beso Dola Bia Kang Sabino par rapport à l'accusation, Bino bon accusé, Lobanin. Il y en a les Camerounais, il faut avoir la maîtrise de soi. J'ai une émotion qu'on peut être un peu parfois et ça là n'importe quoi na ces émotions parfois on va réagir à l'émotion. C'est ça on peut aussi perdre Dola. Tu peux perdre un peu de biloko yo.
Le cas a besoin que ba kangaye kasi bo tika non kimia bo porter déjà plainte bo tika que au samba so ba kangaye ba kangaye que bo continuer ko loba mabe pona ye ko na za mutu tanga zo yoka pe ba ko piquer pe kisi pas landi moti na yake to perdre deux personnes directement boy c'est pas normal, ce n'est pas normal. Botika non babiloko bo ça là vraiment effort ya ko éviter. Famille Afrida, je sais bien que bobungi si moi na bino azaki pe cher pour na bino. En tout cas, quand on a le débit, bah courage na bino, boké na marambo malembe parce que mutu monta ko linga perdre moi na ya niveau wana. Là vraiment na juno part na bino. Mutu monta ko linga perdre moi na niveau wana. Alors, tant on perdre moi na bino ya niveau wana, ceux qui bomoni bozo mona flou, boza na maîtrise de soi. Bo se calmer, bo la na makambo nyonso malembe parce que mutu pe bozo ba bomi moi na bino, azabo kilo na bino, azamo bali ya moi na bino, ayeko pesa bino mbongo lié penda mbongo libala do na isilité. Eza nan na bandako na bino. Na isilité. Mbongo libala do na isilité. Alors botas ko nan ke bozana na mbongo na epe nanu. Yé pas à perdre nanu moisi, o aza valeur na miso ba tunya za cher et puis à perdre ba mbongo ba dépense à sali. Azape moto alors to ki nango na kimia to vanda to solola to bongisa babile lensa c'est là en famille bo bongisa nyonso na kati ya famille bo komi d'ailleurs loro mo famille on a famille de attendre ba basangi sibino eza da famille moko bo ki nango na kimia vraiment to eleka bien et puis si ko place bati matanga no yebanite yango pe likambo mais do la linganga mema soki na Saint Joseph na soki na nga zuma tanga ngo e bembaki o tsango soki wa pito yebi baki na mort baki tsala ngali parce que matanga place bat ba o sangana place ba matanga yebanite pour famille so kanate borotia place musu boka famille musu e ko beta batwa ego pe koma ke o antela yate so aye ba robeta e antate tous les labandés on a biso na kimi ozamala mingi boluka solution terrain d'attente mo bo trouver solution pour que marambo les kana kimia tous les landés qu'on a kimia en tout cas je vous en supplie et à place moi à déplacer ceux qui est famille Afrida famille normalement il faut ça en famille Afrida parce que ba on demba bungi ici non do la mtabala ki moi ciné wala moi ciné do la nem dans sa organisation yim dans le manat en place X place Y bon na sens ni na lo bali moi ciné pour le moment peut-être une déconnexion résidence ces athées. Na sens où on a le résidence exacte mais ceux qui par exemple va solo likaka ba moni qui va trouver ba juger bon qui est tout en place ou c'est tout en salle bébé tout en famille na biso tout en famille na wana ezara ça on liso ndezala matang esenga kimi ezala so mbutu ezali en tout cas ezala kitoko te to le lande qu'on a bina na kimia te ndo pas zaper na kimia te ya mutu za kufi photo tika ka molimo na epe na kimia pourquoi to ba repose en paix que son âme repose en paix pourquoi to en a besoin za kimia qui na kimia mais ceux qui tozo botaka ba problème tozo bimsaka makambo molimo na ezala pe na kimia te batika na molimo makambo yemsuyo bazo sala wana ça choque et choquera vraiment et ça kota vraiment tina ba mikuwa na makila ya misisa tout les comme la biso ça bien te do la bimisa ki mbonga bali moi sina ye biso tout mona ki to sepela ki et ça qui vraiment honneur makasi c'est pas donner ba garçon belé baleka ah misusu ba yiba misusu ba kuluna misusu ba boy misusu pas si sa classe musala ezate misusu pas sala ramaza responsable te do alaxi de quoi qu'il est responsable à qui honorer moi sina ye du coup ka bo moi sina likamo lo be pesa kande et ça n'a pas si à mon akanda non lingangote non c'est pas langote non c'est pas lango penza te ata muke ça choque et ça a bien été botika molimo ça bien été voilà merci beaucoup tonton Hervé to ça biso mbote na batutu balandi biso vraiment et début no dembanza 3 fois international mbote na yo mbote na maman Sosona N maman pasteur Françoise Vang depuis Paris Giza Flamme du Feu maman Elimbizim national maman Kati Kanika maman Fima Yemba maman Yvette Pemba Karine Montou Roline Zinga Shoshuna Nyota Rosinga Lula je reste allé Sonic Suite Ferme mon ami depuis Londres pesa mbote na Angel Moussoueli Magizembe mbote na bino mbote na Le Mangala bossa cadastre mon ami JB Flash Capo JB Flash Botengo Capo na bango tout Abi Messi la star mbote na le king le prince Eli le Sai mon fils je te salue Lily de Suisse mbote na yo merveille Denis mbote na yo mbote pe na yo Azer merci beaucoup na émission voilà un grand merci na bande ko tous vos opportunités dans l'entretien qui tourne dans la présentation mon invité Zaki
Tonton Hervé Lesai, on a reçu un quoi. Le botanique se regarder. Ma question est qui a, ma réponse est qui a. Quant à moi, je vous dis au revoir. À la prochaine. Merci. Bye.